mbote na bino nyonso bana ya Congo baebomesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoluyasika.com. Lelo tozali bongo le 18 novembre 2017. Lokola bomesano na yambeli bino ndeko na biso ya BDM oyo aye po tosolola makambo oyo etali RDC en tant que parti politique oyo ezali malgré ezali kosala masiko na kobomba malibanda ya mboka kasi ezali quand même parti politique en tant que parti politique en tant que BDM eza parmi ba parti politique ya Congo esengeli vraiment ba actualité nyonso ya Congo balobelaka yango na yambi ndeko na biso na kombo ya Mbuta Mavinga avandi na kati na Swede ye azali moko ya batu oyo basimbi BDM aye kotalisa biso lolenge nini BDM ezozwa ba actualité nyonso oyo esili koleka na kati na Congo mikolo oyo yango tokoleka na lombango na kopesa ye maloba yanga Mbuta yenge ya malando makesi Mbuta Mavinga okotalisa biso oza nani matondo nakanisi na ba oyo nyonso si bayoka deja mongongo oyo na bemission tiso tosala liboso nazali modusu ya kobosa ya bonga te mais quand même faut se présenter. Je m'appelle Mavinga Congo, le porte-parole de BDM Suède et aussi le porte-parole du directeur du bureau politique oyo na kombo ya Mbuta Assistant Sonizeno azali bongo na mboka Belgique. Donc ngudiama vulu mulvilalwa nkosimbakala sediama vulu mulvilalwa tumba zemba idina mono imwe kosimbakala tumba zemba matondo. Vraiment bandeko basili kolanda yo basili koyoka yo santé ya BDM eza boni. Santé à BDM n'a qu'indépendant na mokuse BDM se porte très bien surtout dans la nouvelle directive aussi besoin depuis l'arrivée il y a directeur du bureau politique on a combat Mbuta Assistant Sonizeno autrement dit aussi à Kento assis à bani déjà musala na ye donc train na ye déjà bani écoute déjà marche deran ya sikanyo so bazali kokota tozali koposter na chaque arrêt o esengeli on a to lokota bande ko na biso nyonso tu babena Congo nyonso bazaki perdi oyo bazana bonne volonté oyo balingi kokota na train wana ya mfumu wana nsemi donc na boyebisa oya ya BDM munza ya mbimba surtout na diaspora en tout cas ils ont se porté très bien malgré pour na kata mboka na kanisi yo moyebi batraka série oyo gouvernement fantoche ezali kosala na ba membre na biso na ba moment nyonso donc yelo onde ezali déplorable oyo tozali chaque fois ko réclamer que justice ya solo ele kana kosala mais justice ya moto kolela so epa ya nani parce que to leli mingi donc yango biso na diaspora photo telema o biso moto ko justice na nenga kanai donc na ndenge yango donc voilà donc BDM se porte très bien na niveau ya diaspora matondo ya kwa moto matondo mingi to uti kozo information moko esili koyela biso awa na Congo Central kuna na kati na ba Congo makambo bele ya mabeza li koleka na Mbuta talisa ba peuple baza kolanda biso eloko nini ezali koleka na sikoyo na tango oyo biso ngana oyo tozali kosolola na kati ya Congo Central matondo ya pona mutuna en tout cas c'est vraiment déplorable la information esili kokolela biso sur la journal lelo ya nous avons l'information na tango oyo ke na ba Congo président Manatadi ezali na ba gens soit déjà ba gens soit bana mibali moko batindi kuna baka nosala ba recensement moko disons illégal na ba famille na biso ba Congo bazali kokota na bandako otuna ba Congo c'est-à-dire ba membre ya famille na bango donc c'est-à-dire ba arbre généalogique na bango même tina 4 générations ba membre boni kozana bango koko na bino kuna nani donc bazali kosala on a région ya ba Congo yango to lito alerter ba Congo nyonso bazana ba Congo parce que na minute bazana dipo matadi bazana na ba boma na ebiso ba sikumde na ba mwanda na ba chila omoni donc to lito alerter ba ndiko nyonso ba Congo eloko nyonso wana o ezali ya flou parce que l'élection za na ngote l'élection za na 2018 d'ailleurs biso ba élection na ba Congo ça nous intéresse pas ba ndiko na biso ba Congo botika kopesa ba arbre généalogique ya biso ba Congo et pas n'importe qui omoni ba tongo bazali koya kuna kutuna bango ba question et puis ba tolo ba Congo te bazalo ba lingana
ozomona donc bazali bien koni parce que un vrai mukongo ko alinga solo na ndeko mukongo na kanisi tango yoke déjà na ba secteur wana il faut ba Congo parce que ngai so nazana kata baba Congo nazana ndako na biso na famille na ngai yo tunanga kama famille na ngai il faut le Congo on a comprendre que yo zali ya biso so yo elinga balingala o elinga so déjà ba Swahili mais directement on comprendre que za munguna bo so yo za munguna pourquoi nga fona na ko so arbre généalogique na biso ba Congo mongi ba Congo ya ba Congo na biso non parce que biso ba Congo jamais to ko kolonga to ko sala makambo na ba Lubumbashi to ko sala makambo na côté ba to ba Swahili côté ba to ba soit disant biso ba Congo to ko sala côté donc eloko wana ba ndeko fungula ngo misu isa flou isa clarté et puis deuxième point na marteler lisusu aussi d'information que troupe moko ya baba militaire bakitaki na matadi calamité il y a quelques jours donc ba yaki belé ou ba panzi bango ba panzani place bakindi ba on ba Congo en tout cas pena to éviter soki ibaye ko sala nini donc présence ba militaire belé na ba Congo to éviter soki eloko wana una bandeko bazana sur le terrain bazali au courant ou bien soki pe bazali au courant ba mekana pena ko zongi selection yano on a eloko to bimisa on a média pour to alerter bango bazala déjà donc à l'état d'alerte comme ça s'il y a quelque chose ba meka ko informer biso donc voilà information na ngina pesa comme flash na minute poyo pour ba demona so bazana na majimba mati autrement dit Congo central pe na Kinshasa matondo yaye matondo bandeko nyonso bazali kolanda biso o bavandi na kati na Congo central vraiment ekozala malamu mingi soki bolandi video oyo vraiment bokota en contact na biso vraiment botalisa biso makambu nini oyo ezali koleka kuna na kati na ba Congo tokoleka na ba question na biso oyo tozali na yango BDM en tant que parti politique esengeli vraiment to solo la makambu ya politique ya Congo malgré eza parti moko ya ekomi parti moko ya résistance mais quand même il faut to solo la to beta moi poké soki to moni mabe bisika ezali il faut vraiment to lobela ou bien BDM il faut alobela yango mutuna na biso ko le 15 novembre o uti ko le ka ezalaki na sitting moko ya bana ya Goma esalamaki kuna ba arrestation esalami bakangi ba minere oyo bazali na ba 11 ans ba 10 ans ba 13 ans jusqu'à 15 ans bakangi bango Mbuta Mavinga en tant que représentant ya BDM Suède okoloba nini réaction ya BDM eza nini na likambo matondo ya pona mutuna ninga na uti koloba c'est déplorable omoni na tango oyo yaya ezali na clair gouvernement wana ezali ko tirer sur tout ce qui bouge omoni bayebi ninga ezali wana basi balalisi déjà baba kwa nyonso ya RDC pongi lokola biso ba Congo tuza ya kotelema à travers autorité morale la msofu mwana nsemi en plus de ça ba yebi déjà que na minute pour BDM pour se réorganiser na niveau ya diaspora na depuis l'arrivée ya Nkosi ya Kento où tuzali kobenga directeur bureau politique mbuta citation zeno yango ezali kubangisa bango yango bakomi kofungula misu c'est-à-dire ba braquer ba arme na bango makamna ngo nyoso tu na bamboka ya biso ba Congo omoni ya nyoso tu wana ezali ka pour faire peur population na biso na niveau Congo central mais problème ezate ya omoni yo kanisi ba photo na pena ba laki wana bana wana bazo mwana mukimkina na politique na osala ya politique ni mwana na mukia osala ya ezali complice ya batu oyo bazo linga RDC kangwa mate na complicité pour na biso ba Congo c'est-à-dire biso ba Congo c'est-à-dire bazo banga biso ba comprendre que tout ça peuple mo réveillé au moins il est passé na ba mpona mais muta la katiote na katiote likambo ngo eleki na Goma eleki na ba Congo te wapi na Goma kuna na est ya mboka attention eleki na Goma ya nyoso to neza nini ezali bobangi te donc c'est-à-dire bango bazo tirer na tous ces qui bougent et nyoso ezali ko bouger même ndindi faut ba tirer omoni ya na website lo omoni batwana omoni mutu suko azana contrarande na peuple donc baza souci na bango moko te omoni même moi na 2 ans so moi na 2 ans azali moi ali ya moi na 2 ans na alinga pour na pouvoir donc c'est-à-dire bobana wana mikini kiona bango bakangi wana bakangi bango na raison nini moni ba minera ndengo wana eloni pena bango ba minera wana bango sala ko bara pour pouvoir na bango moni ata utso peut-être na saki de temps na bali ko kiona ba Congo même na Goma ya baza ba congolais ba RDC effectivement photo le bango baza ba bantu omoni donc ya ba arrestation illégale les arrestations inacceptables en tant que membre représentant BDM je ne suis pas d'accord na ba acte ndengwana omoni lelo yo sikoyo tango bazoka bana mikende ngwana bango bataoni soit disant ba droit de l'homme o soki banani ya communauté internationale bazo mona ba acte ndengwana réaction na boza ndeni bazo le belongo te tout comme tango yo bina makama Goma wana
fascisme au salama wa Libye niki alianza wapi kwa kina Libye niki alianza wapi kwa kina akini kuna kunobisa bango makambo kuzo sala kuzo kanga bana miki bango so ezaka makambo ya politique o bango bayibila ba kuivre na bango na ba diamana bango na ba petrol alinde baye kuchamiso o batinda ki mutu o akini yebisa kabila ba election badini siko bango bazomona kaga iloko important na RDC election o ba biwa na iso sala mawana kuna baniki ali baza wapi voilà la question à poser donc yaya biloko na nyonso ezo sala biso pasi na motema ya mwana tozo senga pena yaya donc ba congolais bazwa conscient na alerte oyo BDM azo sala bango au na niveau diaspora à travers directeur du bureau politique na biso oyo azali awa d'envoyé spécial ya mfumu mwana nteni donc iloko na ngana lubaka ya mwana pona mutuna no tunaki matondo yaya matondo mingi osili kolobalika mumoko etali niki aleya yepe ayaki pe ayaki na kati na Congo kuna réaction to pe position ya BDM okotalisa na peuple ni matondo pona mutuna yaya na bozongo na presque même na uta koloba pona na acte wana oyo izo sala na goma ndenge na lobaki yaya omoni batu wana baniki alei wana bango bazali lokola neti ba tolo bandeki nini donc ba chef donc c'est-à-dire ba chef dans l'ombre omoni bango ça ba chef dans l'ombre ale bakinati nkutu na bango nde nyozo mona bakanambe ba Félix Tshisekedi ba ozo ba olenga nkoi ba ozo kimsu bananga bango ande bakinati nkutu na bango yaya makambo niki ali wana oyo yaya koloba kuna no nakata BDM ça nous concerne pas etali biso te pourquoi yaya na website ezali ba jeune bango basala depuis kala omoni tikana etso eloko moko mikoleleki directeur du bureau politique a expliqué qu'il y a una radio Congo dieto kanga bane ko alerter bana ba Congo na ba membre yo so BDM munza ya mbimba ke nyonso ono bomoni niki ali yaya koloba eza makambo moko déjà ezali préparé na ba faux opposant wana ya RDC banave to bango basalaka o États-Unis Félix Tshisekedi akokutana na nani akokutana na Macron o akokutana na nani soki na ba autorité américain o akesoki wapi akina Angleterre bango moko ba proposer ki date wana ba raconter secret bango basalaka ezalaka makambo basalaka siko bango bakino zane mindele bango moko dala biso to boni boyi to la peuple boyi kusala bino siko butinda représenter bino un jour aya na mboka aya ko lobaki non date boyi faut bien que ça masuki na kabila okende dans l'entretemps bazo jouer double jeu bazo zonga ko sa peuple côté tu dois d'abord na kabila voilà la politique oyo ba politicien na bino ba politicien ya RDC bazo sala osomona ya lelo bazo baniki ale ya kikuna ayi ko proposer date les gars qui a 200 passé sur 2 ans et demi passé font mon entier mais proposer qui na peuple wana pe na ba politicien na ye qui tout ça la transition à 3 ans pour tout organiser l'élection là nana moi ko font mon entier traiter font mon entier de tous les mots ye font mon entier bazo pesa kabila 3 ans nini ba unyo so balo baki ba finir mon entier tant ba traiter de tous les mots azonga ki na esima parce que époque wana font mon entier mazaki ko pratiquer politique ya nanteti moni kutu fallait expliquer oyo stratégie pour moi mais azana des sortes de politique oyo ya amener na mboka wana abandaki na politique ya nanteti wana zana ki Congo to na français to bonga ka antilope abandaki kuso na politique ya antilope ya politique mayele ko kindi ko tala donc il faut sa chance donc ayo comprendre que style wana ya nanteti iza osimbati ya wana siku ya ko na deuxième phase tango zo mona fumo na ntembi bo mona basi kunizo izo sala na bunker na ye avant na bévénement wana oya prison fumo na ntembi babane ko beta mbunda za obelela ngo wana za deuxième phase donc c'est-à-dire sikoyo yaya makambo na nchesi wana tesili omoni ba politique wana wa lukuta wana o bazo sala ba chapa biso itali biso te donc makambo wana bango ba Martin Fayulu o rassemble sur rasupo ba Moïse Katumbi na ba Félix ba kekuna bo yebsa mindele bango tala ba jeto sala bango o ya botinda mutu mo ya ko ba date boy eza makamba lukuta eza bango mo na RDC ba faux politicien ba no proposer mindele omoni ba je bango ba sala bazo dise peuple ya mwana en bref na websa yo makambo na yo loba yaya tomonaki ne monasemi asalaki video na ye apasaki message ke ba opposant bato nyonso tu basangana ba Moïse Katumbi ba Félix to bakaka ba parti politique nyonso tu basangana po bengana Kabila ndenge nini yo talisa biso ete bango nyonso tu bazosala ba jeune mindele voilà na expliquer aussi koyo stratégie en fumo na ntemi parce que omoni bato mingi bakoma na stratégie en fumo na ntemi yaya omoni muyibi faut okanga ile loko yazo yiba yaya soki mutu azobeta tolo ko ngana zopoza ngana ya politicien na lipombo kekende liboso yaya il faut tester omoni faut tester
yaya mpona koyeba ke mwana aza capable ya kokende université baexaminaka ye nde omona yango examen d'état o nini yaya ezali test mpo mwana ntiema atieli bango na mesa omoni donc eloko wana fo mwana ntiema asali tika na ye biso mpena vrai secret nango soki oyebi récitation oyo balobaka ekorbo belerina ezali stratégie ya lekorbo mpona koyeba mpena ya solo estce bato oyo baza bapoliticien ali meka kopesa bango mpo bayebi fo mwana ntiema aza ngoti ayebi fo mwana ntiema aza ngo yango moni bazolinga korépondre te omoni mpo bayebi ke pa fo mwana ntiema soko okoti na katanda kwa fo mwana ntiema soko fo mwana ntiema alabi tokokende na gauche soko pati totatiki yo omoni lokola bango balingi mafia lokola bango balingi luputa lokola bango baza na bango balogique wana te yango moni bango bazosala bagene na bango bazorépondre na pela fo mwana ntiema te fo mwana ntiema te bana makambo oyo batransition oboya tosolola opoto baboya parce que bayebi ke logique ya fo mwana ntiema ekemeba bango toujours na vérité lokuta na bango balingaka mpona koyiba mbongo kosimba te yango moni bango chaque fois balinga koboyikote baproposition ya fo mwana ntiema yo mona wapi yo Félix Kalombo soki Félix Penani Félix Mabundi yo babengi yo balobi ke non boya bosolola na baninga soki pena ya solo ndenge ozolobaki yo transition sans Kabila fo mwana ntiema biboya toyokala totya dati tobengana soki pena ya solo na Félix Olingi Kabila akende yaka tokutana tosolola totya dati tochasse bango soulèvement tosasu bino bokosala baélection na ndenge ina bokipa wana baza sur le terrain baza na bagroupe baarmé na bango eza wana makambo nyonso tu oyo bagénéraux belebele baza bokosala baélection ndenge nini mais baboyi rwandais wana azala kaka na baboyi calendrier électoral oyo eutaki kobima baboyi balobi ete le 28 novembre awa po vraiment soulèvement populaire esalama ebanda sur le 31 décembre yaya eza mascarade et donc même o balusha oso lusha lobi o nini Félix ida calmer lokuta bango nyonso baza bakopani kitunga ndenge biso tobana kikongo ina na ningala makanza baza bakopani kitunga baza batalukuta yaya omoni biso ba logique wana o bango bazoloba nazolo bango pena o effort biso ba Congo Italie biso te na BDM donc biso parole na biso d'honneur yango katuna vodako makambo ba calendrier électoral yaya Italie biso te ngo asate remaki ninga bonongo na bambundi zo beta ngo anafa ti oto okuta na nzela to datiki tozo yati kuna na mboka to s'organiser pour to sala masolo bakomi tracasserie bandi ko kanga ba membre BDM tout so ya ngona fu mona te mais c'est stratégie atindi commandant de bord aya koto yo o aya vandi masolo comme ça to bongama to kita fu mona sala masolo. Et c'est ça logique de ça. Donc il y a batouana tout ça na mentalité mon côté et puis tout ça na culture mon côté. Il y a politique wana bango bazulu la biso na kata RDC bakano kusala kuna bamboka na bango. Donc ce qu'il faut oyo lobi nango directeur du bureau politique makambo ko tia ba gants ezali souté pour na batouana. Makambo na bango bazulu la biso Félix c'est qu'il faut bango ke kineza ya yote. Pomoni Félix c'est qu'il on doit pouvoir na kisasa te. Kisasa c'est mboka ba Congo. Oyoki Moïse Katumbi so ko kozala suki nani ko kusala kuna Lubumbashi. Na kini bo kozwa te. Poto ko boma bino. On tolia bino do dame bino oni ngo azali wana na bangona ya miki ni bravo non léopard azana ba léopard na ye oni na kanisi Léopold de aibsa ba dashi moko aibsa aloba dashi moko batumi ba ba dashi wana aloba ki on ne réveille pas un chat qui dort le chat qui dort wani sa banani sa ba Congo to la moki déjà donc likambo etali unité ko sangana position ya BDM eza ko boya yango. Non, mais ma boité, il y a un avance, mais qu'on est sur ça qui va faire. Tout est dans ce message, tout le monde, non, tout ce bien que ça va, qu'on est sur base de souci, moi, on est qui n'est pas ça. Tout vendre, tout sur là, tout pour tout le cas. Il y a biso BDM, tout le monde, marabila, tout le monde, marabila, tout le monde, on les soutient. On s'en capila, on a pas rwandais, on a, il y a faut pas pima, batika, on a biso. Mais pourquoi pas Félix Civil, parce qu'on a une élection, mais finalement, pas tout le monde, qui pas. Mais nous, on a pas une élection pour l'année. Mais nous, on a pas la chance, on a pour l'année. Pendant ceci là, ça va être illégitime. Pour illégitime, il y a Kabila pour vendre son tika. Vous savez, on a yaya. Donc, bah, désormais, on a une surtout idéologie, on a une sur mon bâtiment. BD ma boyité, BD ma lobby boyé. Le coup, la kuna na mboka kuna, bazali ko oppressé batu. Boya wa, bosa na ba représenter na bango nyonso, bango ba parti on nyonso bosa na ba représenter en diaspora. To kuta na to solo là. To le cas date mo bien précise. Comme ça, to yeba bosa na masolo to benga ba Rwanda il faut pour tout. Pour moi, tu m'as proposé un communauté là-bas, Congolais, nani, nous sommes tous yébani, tout pas l'air, tu bonnes, tu sali, ah, bon, tu bien ça, on te compte dans ton solo. N'a pas de répondre. Yaya, tu peux t'andi, tu t'en de bon, mais trop, yaya, tu sali, il y a trop, vas y répondre, c'est quoi ton sali? Le bon amata yumo yaya. Yaya, tu as compté mon yeux sur la RDC, parce que bah, il nous a fait basali, pour que tu aies BDM, tout ça, tu as bandego,
mso ngali to zape na bandi ko bikolo mso bazana kata BDM usomona bande ko wana bazana kata biso ba prêter biso main forte promisati tant biso to ko na niveau akini kuna bande ko na bango basaka na gouvernement to ko bingana bango bango ba usana na biso alors siko to enseigner bango to ko aider bango peut-être nini mikolo ya bango ba usikula bango na bango ya biso BDM to sito tendre batu news pour mabo ko ba zungu yoka ti ya biso tsala chemin na biso donc ya foye ba yango ba tura na ba usana banana loba continue la yombuta bato wana nyonso bazosala bamvolanga nyona tona bango mentalité moko te et puis toza baculture différent omoni yaya na opeso exemple moko na 1960 ntango desordre ezalaki na mboka wana ya RDC biso bakongo tosorganisaki na parti oyo babengi ya bako tosorganisaki biso tolandaki te kuna mpo balumumba bazotya makelele o koto kuna soki bakalonti banini biso osali masolo na biso tellement toka bata sérieux ti esengaki ke mbuta na biso azalaki na ngamba kongo brazzaville azole biso avocat oyo babenga maître koke mbongo na biso ngo bakongo nde tofutaki avocat aya wapuye biso na démarche ya indépendance ya mboka wana soki indépendance ya mboka bakongo mboka wana soki tomultiplier yango afuta so dommage intérêt province nini wana bato nini wana oyo baza wana balwa lelo maka bapolitique ya kongo bofuta bana ipoko wana tofutala wana lelo bafuta biso avec dommage intérêt na mbongo wana bafuta biso combien eza mbongo bakongo siko makamwana baluba yango te mpona yaya donc bato wana mponanga nini bakoza ya lelo te banda banakala yaya bato oyo bena ya solo baluba ya vérité bavrai policier même que ce soit ya bandeko na so babantu ya baprovince mosusu soki bena olubi yango bolo bavérité bolo basincérité baoyebisa binoke mboka oyo soki indépendance ya mpona bakongo lelo mboka ekoti mvolangani nanga si oyebi histoire biso te bato bakongo to bato tiango na mvolangani d'ailleurs biso tozwi pouvoir bato pesaki bandeko na so babantu wana chance d'ailleurs biso bakongo todecidaki ke non tosala indépendance na biso ya bakongo totika bamisusu wana mutakasa fo bomuta yokelaki bango mawa alobiki te so totiki bandeko na so babantu oyo bakomona basi mindele bakonyokola bango wana tosenga indépendance totale yango wana omoni indépendance wana esengamaki total et immédiat na ndenge na ndio mbuta oza kotalisa biso ete BDM eza uniquement mpona bakongo parce que bato mingi baza kotuna peut-être baza na posa mpe bakota basadere est-ce que BDM eza kaka mpona bakongo to mpona congolais nyonso oyo aza na posa kota aza je dirais ceci BDM est pour tous les Congolais où azali na bonne volonté mais ba directive à BDM ezali similaire presque similaire na oyo abako azalaki nango okokota tokoenseigner yo eloko nini idéologie ya BDM idéologie wana ntango yo kozala na biso tosala route ensemble soki ozala na biso ensemble tokoyede yo soki olingi osala masolo même na province na yo d'origine soki olingi BDM akotya yo apui ti mpe tokosunga yo omoni BDM ezali mpona bato nyonso donc soki bandeko na biso oyo nyonso baza na diaspora bakoapuye BDM pourquoi pas tolibere RDC mobimba omoni bon eloko nini tozoregrete tozomona bandeko na biso kasai so Félix Tshisekedi yawa bango bato bazopesa ye gaz wana bino boyebi bien que Félix Tshisekedi azosala bambolangani Félix Tshisekedi c'était menteur Félix Tshisekedi azowena makambo ya élection aussi longtemps des autres eza na kasai Félix Tshisekedi donc azali incapable ya kotya ordre na kasai omoni tokotala dernièrement abuso tosalami na kasai kuna oyo mama azobima na mwana na ye bon qu'est-ce que Félix peut nous expliquer pour l'événement hein yo zo wala na koya na kisasa kuna blessure makambo ya élection ngai lidera musu ya wapi mboka do mo kuna mbola ngani ordre zati batozoki ba réfugié na Angola yo siku yo wala kozali mu contexte sasa na mabele ba Congo c'est inacceptable alors mutu tout azo pour Félix Tshisekedi donc au moni tozo change général de parce que ça bande ko mingi ya ba twajiza tozo bande ko so mongali bande ko so pe mingi ya ba ressources ba ya ba province mususu baza lelo sempa na fumante même bande ko to pe ya kasai mususu pe bazali o baza na sempa na fumante mais baza minorité moni ya koso baza majorité tant fumante basenga ba peuple maleseti ya tongo to sala masolo déjà de kwikala moni donc c'est-à-dire baza na hésitation alors ya tant yo lingo sala masolo tant yo olingi pena o se libérer ya yo kasi liberté ya mutu banégocier yango ya liberté no yo négocier ba nani même bato bazosambela nzambe alobi na yo qui veut la paix prépare-toi la guerre bosiko bango babengisi bango balobi fumwanti mabobu malese to chasse barwandi baki bon toyebi raison ni bango babimilaki te majorité bato babimaki wana baza ba Congo oya yo lingi ko BDM lo bani oui ezana ba moko pe bikolo musu tozala bango na kata BDM oui c'est vrai tozala bango ensemble mais est-il que majorité BDM na minito ezaba ba Congo c'est ça c'est clair parce que ba oba so risque ya malese to na ya ezaki ba Congo majorité oui
toyoka ba Félix Tshisekedi balansaki ba modo na bango donc le 8 sur le 9 il paraît sortissant bande ko na biso wana mususu wana ba Moïse Katumbi ba Martin Fayulu baza ba ressources ba prophète mais botala ba bombola ngani bazotia est-ce que moni bazoki appel ya vous mwana temi mutu mwazo ki bangwa zate donc na ba compte on ne ya oto zolo baki donc biso BDM to tala so mutu donc to kene liboso que ça soit bande ko na so bazana biso na kata BDM ya bikolo mususu bolanda lignée ya BDM pour mon lumière mon lumière wana soki to po biso BDM so tant to kendi to banana masolo na kati ya mabele ya Kongo ya toti la wana to banana na kisasa na ba Kongo bande on a biso to sana na bango soki to moni bazana bonne volonté balingi pe to sunga même ba province na bango to préparer bango ba ke no go préparer nani bande on a bango na ba province na biso bande ko bazo so to cha mama boko omoni parce que il y a toujours une libéré RDC ni mobimba toujours pesa bango ba signer na marque news bazo comprendre bon siko jusqu'à quand faut zela makabwana ya hata yongo lo bana place na ngai matondo pesa bango ba signer na bande news ta matondo mingi lolenge nini BDM eza kozwela avenir ya Congo ya lobi bon BDM pona Congo ya lobi autant que je le Congo ya lobi Congo ya Congo central ya Congo ya Ntoti lobi Congo ya RDC lolenge kaka kolobi Congo ni yozo lolenge kaka kolobi soki ezali pona na Congo ya RDC avenir ya lobi pona Congo ya RDC ngana oyebisa yo aussi totendre déjà totalisi na bande biso nyonso même na niveau diaspora idéologie na biso ndenge ezali biso BDM tolingi tosala système ya fédéralisme omoni fédéralisme eko permettre bato na bato baye bakoteni batambolaki mabe koteni batambolaki malamu mpona boyeba kobongisa kote botambolaki mabe mpona boyeba kocontinue na oyo ezalaki ya malamu moni parce que ntango tozosanga na biso nyonso tu soki premier ministre soki nani onanini finalement yaya toza na bakati banvolangani mais fédéralisme ekokoma sikoyo oyo tobengaka tokosala sikoyo lokola concurrence moko loyale omoni ntango peut-être province ya Bandundu amoni ba Kongo asali eloko boye bango basali yango te ba Kongo basali eloko ya biso toluka tosala yango omoni donc tokokoma sikoyo oyo balobaka ni tinsani bakati ke makanda mais tinsani moko na ndenge ya loyauté donc tokosala sikoyo concurrence moko na ndenge ya kitoko omoni donc tokobano s'entraider so biso tosala eloko moko boye peut-être tomoni bandeko na biso mosusu ntango ya Kivu eloko wana bango bazokosala yango te mais biso toza na possibilité tellement tosala bango na kati ya dimanche tosala bango na kati ya pays moko malgré tout na fédéralisme pourquoi pas toyokani ntango na province ya Bandundu na province ya Équateur non totia force toyede bandeko na Kivu bango mpe baremonte bande ndenge tomonaka na kati ya Scandinavie omoni donc c'est-à-dire bazali na fédéralisme mais avec entraide Islande koyaki na crise yaya tomonaki ba pays Scandinavie basanganaki basangisi mbongo na mo ba aider Islande crise économique sila moni donc so to vivre ndenge wana yaya kisala organisation kitoko moni baka kimuyibe kisala te moni batu na batu ba s'occuper na masolo na bango neti baka saye so ba moni muyibi mo boyo ayebu na kwa yiba ba diamant mingi yake ndenge makambo yo banani baza kusala so bozo benga so nani premier ministre wa azali nationalité belge azali premier ministre avant Tibala comme nani so nani so kwa uti ko kindo yo nani donc baka ko coopérer ba brader mabile ya Kasai baka bulala na ba Rwanda alatiki na ye ali ba Kasai pe ba banya mo bazo kipinete donc omoni siko biloko wana tango babo bazoteka neti ba biloko Kasai wana peuple azo souffrir peuple azo sala nini azo sala refuge na Angola bamsu bazo na kisasa tango bazo na kisasa wone zani eza zo direlal eza surpeuplement na mabila ba Kongo osomona bazo ya kuna na kisasa bazo sala bazo sala wewa siko biso ba Kongo so ba bazo tonda to biso ba Kongo so bano tuzo bota na bapoto awa ba famille so to bito so ba le ba pesi to fa osomona nyoso to wana eza voilà mani donc ya moto lingi to sala fédéralisme to cha ordre bato na ba cha ordre ba ina ba moni biso BDM idéologie na biso sali fédéralisme fédéralisme donc kipena mu ya yo biso to kipe ya biso soki yo sana basi biso sana posito ko aider to ko aider yo mais pas ina bino matondo mingi Jean-Marie Le Pen alobaka matondo mingi mbuta video moko silaki koleka awa na kati na réseaux sociaux tomonaki mama na biso Justine Kasavubu na basti mususu to pe ba mama mususu ya BDK na kati na bango tomonaki pe lisusu nalba ni bon bapesi nalba batalisi biso ete le 4 janvier
baza ko honorer Mbuta Kasavubu comme héros national, c'est-à-dire bandeko mingi baya mais vidéo wana tellement que ndeko na biso mususu pona lo bakaka ya kuyala zalaki na kati e bendi vraiment polémique e bendi polémique vraiment batu mingi baza contre komona ya kuyalu na kati ya ba mama wana ya BDK okotalisa bato baza kolanda biso peuple ya oyo eza kolanda biso okotalisa bango nini matondo ya na ngai ya lando makese mutuna no zapena très intéressant donc il singa pena vraie constatation on a ba ko procès mo pena avec clarté sans parti pris ya mutuna yo utuna ngai avant na répondre ngo na ko sala référence na nzembo moko po biso ba Kongo to yembaka nzembo na to yembaka yango boye kamono kwa meko ya vanga mambi kamono kwa meko ya vanga mambi o kamono kwa meko atungeye donc nzembo wana ya ezotalisa biso nini ezotalisa biso ezali lokwa mwa consolation na bato bazoluka kotambola na vérité mutu oyo alele la vérité depuis kala mais vérité zo ya nokite mais ezali interpellation na bato oyo bazosala mabe nzembo wana ezali ndengwana omoni yaya biso na bokongo na biso nkaka azoyebisa biso ke toza na deux sortes ya politique politique na ntsesi na politique na ngo politique na ntsesi esilaki yaya esilaki politique oyo ya ntilo sikutu na politique ya ngo politique ya ngo yo moyebi kaka caractéristique ya léopard yaya léopard so aza na zamba akutani na yo eoni ozene leoni donc léopard so bokutani na ye ntango akomi na phase wana déjà oyo ya chasse suka na mofa tatika yaya omoni makambo ba mantezelo basali biso nous sommes vraiment blessés yaya biso ba Kongo tout ça sous na terre ya perte de té ni tout ça bana ki Kongo ki tangu ya milembo imanisi mwasi wana yo tukutana na Kongo azaki na kata video wana o ngana so benga ye na ndenge na ngai na lobi yango kino bori zanga kombo mwasi wana bango bakeleki ko benga soki aya lobi na makamba ya Mbuta Kasavubu eske nana ngwa yebi bosoto mwasi wana salite na kata ya diaspora mwasi nini Mbuta mwasi nini po na uti kotanga bakombo Mbuta na uti kotanga bakombo awa basi bazalaki ebele mwasi nini oyo za kolobela mwasi wana bore zanga kombo wana oyo wana swali za kopera na ba Moïse Katumbi akopera soki na ba Francis Kalombo bore zanga kombo oyo lobi wana oyo tanga kombo wana na kobilana liboso na ozo mapela bandeko na biso wana ko babengisa ki na ozo ngaya na zo ya malemba lembi mwasi wana afingi pungu na ntemi donc na qualité pungu na ntemi na ba marque nyonso alobi ba n'importe quoi awa omoni lelo boko no benga ye aya ko lobela makambu ya Mbuta na biso Mbuta Kasavubu mais ça c'est une erreur grave yaya omoni ça c'est une erreur grave omoni mwasi wana donc biso avant akota na train na biso train po biso tant toujours masolo ba Kongo yaya ezali train ya pungu mwana ntemi omoni donc train ya pungu mwana ntemi tala ba principe nango ya ngoyo modo de uti e pa ya pungu mwana ntemi yemoko biso ba Kongo soki ngi tolo bila makamba ba Kongo tozali na leadership moko donc tozali na commandant de bord oyo asa ye déjà aza sur le terrain donc toujours benga ye kosi ya kento na kombo ya Mbuta Sita eloko nyonso ya politique ba Kongo oyo ezali na train ya pungu mwana ntemi il faut passer d'abord par Mbuta Sita o muta koleka na media o lisolo bokobeta Mbuta Sita faza lokula yaya soko moni eloko moki salami eke eleki donc à la inaperçu ya Mbuta Sita eza kadiki et puis na soso eloko moko ba Kongo nyonso bozola na munza ya mvimba fungu mwana ntemi apesaki ordre malgré tout ezalaki ordre mo secret mais sikonga na binition officielle tozali na des médias oyo ezolobela makamba ba Kongo ya solo ba Kongo bozali munza ya mvimba bolanda ngai ngana zali porte parole ya BDM Swed autrement dit BDM Ndonguzi Ntende nazali sous porte parole ya directeur du bureau politique oyo bazali kobenga Mbuta Sita yazali kosi ya kento donc qui dit kosi ya kento dit kosi ya mbakala donc nazali pe porte parole indirect ya pungu mwana ntemi tozali na deux médias oyo makamba ba Kongo oyo ezali officiel ezali radio Congo Dieto na ebaya ya Nando Makiesi ba médias oyo fungu mwana ntemi a délégué ya wana à l'heure actuelle soko ngoni likabo moko elobami quelque part moi groupuscule mo boke koloba donc soki omoni eleki inaperçu ba Mbuta Sita ezali caduc isa caduc na kozonga so na point mususu ya bandeko oyo babengisaki mwasi wana oyo azoya pona soit disant pona récupérer na kozonga na d'abord na ya na biso Justine Kasavubu vraiment avec beaucoup de respect
ya Chisine Kasavubu na kanisi ovandi na poto déjà moi kala yomo yebi baka bakuru salinga na rappeler le côté il y a vraiment avec beaucoup de respect mais quand même vérité faut Obama pour tous en attendant millions vous souhaiter nous avons le bien PV à longo kayena mukuya yako na kanso za mukongo yebe loko ni lakisi PV à longo kayena mukiya yako soki pauvre Mutakasavubu azaki ozali ici ya pauvre Mutakasavubu ozali mwana Mutakasavubu toujours respecter les loko wana mais ozali ne loko moko te oyo ko sala pona Kongo ba Kongo sans passer par Mutasita sans que ba Kongo nyo surtout basala d'accord ya biloko na tolingi yango lisusu te ya ngam na zolo ba o ezali voix donc ezali voix officielle ya ba Kongo biloko na tolingi yango lisusu te et puis bato wana na Belgique basala monopole te pona makamba ba Kongo bato wana basala na Belgique ni biso tozali awa BDM Fédération Suède ndonzi tende tozala ba dossier belé bato Belgique basali ba bavi rebellé mais cette fois-ci toujours la ordre utana likolo bato bana ko taler ba busoba na bango bazosana na kata ya Belgique bango basana droit te ba ke ba décision ba bengisaka ba borizanga Kongo ba ko lobla na Kongo ba Kongo na pesi mo la valwana Mutasita azali wana azali mukonzi bunene Mutasita azali fumu mona ntemi bazolo ba bingi kosi ambaka na kosi ya kento eloko nyonso ya ba Kongo ko sanama oyo bazana kata train ya fumu mona ntemi il faut passer par Mutasita wana za ba démarche politique Mutasita fois za recours makamona nani amfaki ordre wana ya grobenga mwasi wana bore sanga Kongo aya na kata Belgique wana za récupération biso toni ba récupérateur de masolo na biso ye mwasi wana bore sanga Kongo ba démarche na ya sala ka isala pour ba mingi sala sana gaza kina tinkutu siko bino boni boya siko bozo benga ye po bolo bla Mutakasavubu po bo honorer Mutakasavubu ou bien po bo salir Mutakasavubu na mutabo soto ndengwana donc ba muta Belgique na zo sabino muta ne ba ba lelen sana en famille lelen ça c'est là en famille mbalo za su bongo te mbalo to bango tatika et puis ne bozali on akata Belgique biso to sana ba donner na bino belé ba muta na so ko terbele bino bokeba d'abord vous vous avez pas na bino vous c'était infiltré vous a ça rapport na désolo via par son petit frère basanga na Félix biso to sana ba donner wala BDM ndonguzi ntende moni mais so to zu or le util kolo to lo ba vérité to na ba Kongo ba to nyo surtout bazali ba associé ko basanga na vous vous infiltré vous wana ndeko basanga na famille basanga na bazaba famille ba kolabo bato basana Belgique basana ba connexion na vous bazali to yibi bango to ba donner na bango mais toujours c'est la ordre ou de la hiérarchie to cité bino bata Belgique okeba bozana Laval bozana monopole te ya ko décider makamba ba Kongo moni so ko ningo sala ko biscuit na bino makamususu mais bocha ko mafungo na teki ko mabino ko so bore sanga Kongo bo memena kata zikwa ou bien si ko ne ko mi bino mo bota ko mafungo na temite on les a pas bavir bazo saladi donc bata Belgique bokeba omoni so ko sala misala miso ko sala ya ko sala zate bokenda kimpese ko sala bakwanga di ko sala tangu biso to libérer mboko to ya bakwanga na bino boko sala di bino so président de ko défendre ba Congo bozo le ba BDM ko sala ba buso to ndengwana omoni so ko sala savoir faire te que no sala bakwanga na kimpese ezali alerte na Europe sabino omoni donc bokeba bande ko Belgique so ki te ba mikolo ya donc tali sabino mindoki bino bozo ngabo mabadile wecha wane ko finga fumona timi na kata Belgique bino sala gini okokai weti intervention uteki place mosusu ya Nsolando Makese azalaki choqué aluki ba vrai combattant ya solo ou ya Kongo ntemi ba faire réguler weti vous en Belgique bosala keloni depuis bozo ngabo défi pour voir Mutasita comment Mutasita azali wana bino bozo ba hors de sans la va na Mutasita ça c'est une erreur grave omoni donc bande ko Belgique bokeba donc bon ko guerre donc d'ailleurs tout ça no guerre pour tout ça la vérité belé so on de utina likolo to tanda bino to ba vérité ni nuba makamuni na c'est ça wana tout ça la politique à BDM te na Skype tout ça la politique à BDM donc on bino bo wana se biso bango likolo tout ça la vraie politique à BDM to lingi tout ça pena na souci pena ke masolo ba kongo kende liboso omoni bino bo na bajina bino bakatimini bozo ngabo récupérer ba masolo bozo sala kiteti ni bino bo sa ila batu bino bozo le mbo la sabatu te et puis pour boye ba ngo ke monopole masolo ba kongo ya BDM ça na Belgique ti ngana zolo ba ngo pena donc ils allaient voir donc il y a directeur du bureau politique or qui dit directeur du bureau politique dit pour mon monter on ça va pas vivre moi moi sur la fin pour mon team nding mo ça na te yaya moi sur la salle n'importe quoi moi sur c'était aza korabo moi sur moi sur aye na compte d'infiltration pour infiltrer biso ba Kongo bilo boye ba ndengini bilo boza iloko moto boko sala sans la va na Mutasita ninga zalwa aza ko installer l'équipe ba analyste ba ta service secret Mutasita yo sala musala wana donc mutu tout wa ko région de biso service secret sali to ko tilie mutu nani aye bo pona pourquoi il kana moment to sala petit
vous avez le mot beaucoup de cylindres na binote donc ça l'embala suka tant on milenvu imani si tout ça on attend ba milenvu te mbalo sali gafu pour tatika omoni bino ko défi mutasita te non tout c'est trop pour la bata Belgique donc ya bata Belgique basa na mise en garde omoni beaucoup de respect pour la ya na biso Justine Kasavubu mais ya foye ba yango ke tant yo ngoko dans la train landa lokolo ni ba yimba na musique ke no koti donc tout mutasita ke na likola gauche landa gauche tout mutasita bi droite mutu mo sa te ke wo mutasita bi gauche yo me mabata droite non pour ça ba récupération besoin ngabo sala donc ya bata Belgique basa na mise en garde ngam na lobi yango ezali voix officielle ya basolo ya ba Congo oza train ya ba Congo donc c'est-à-dire photo landa lokolo ngosi ya kento azali awa omoni bato na baza ko exagérer défi na bango bazo na bokonyo jusqu'à quand omoni on eza bosoto bazo na ba pakola biso ba Congo donc mwana mwasi wana oto zobenga bo les na Congo akende place a uti soko alingi pa na biso ba Congo tala biso plan na biso za boye soto keto sukuli mboka bato wana nyonso wana ba yosala biso ba vola ngani tozana chef akoka kokele azana na chouette tosala ba ndenge ni mantezo le kana liboso mantezo pourquoi tu isaki nga boy koka kokele mambo kana te ya iki mpumbulu ali tura nani mi bale on basanga na pourquoi ça kibo ya koka kokele kuyi so kuyalu makapni osala ki koka kokele mambo kana te ya iki tokosala bato wana ndenge wana tosa suna tangu ya ba milenvu te tosa tangu ba milenvu te yaya plutôt de ko chokole salaire te mbuda sita abetis mbela awa chaque fois lobike tolingi suma ko zalaki na tin kututi trop c'est trop plus rien ne sera comme avant donc voilà interprétation ngana sana na bato ya Belgique donc bino bomi mona te ko so bino ndi boza danger pour na ba Congo nyo so baza na diaspora non bino zo exagérer bino bo sana ba tutedi hein bino tu boza na kata Belgique nana ofu mona te ayebi ko kambuta sita boye bisanga boto mona mutabi je même à couper ba tu baza na Belgique que ça soit nazi kwa wana nani fu mona te ayebi ye pena malamu ko le kambuta sita oto zo benga conscient nani atumwa musapira ili boso ya pour mon entier aibi bango te aibi mutasita koleka batu tu nazo so vérité so na isi bango ke pour mon entier ma s'incarner na ndoto mutasita ba oyi bonde ni parce que tu en volant ngani ba tu so ba busu ba mo pa ba ke so ba rena pa na ba Skype pour ba ofrena masura pour mon entier to ibi biloko na nyoso me bango ba so luka biso to tanto ba cité ba Congo na ba ya to ibi ba to sana filière wana nyoso filière no vufu atika na Belgique to sana ngo ya malogo fulo ba Congo fo ba yoka fufu c'était infiltré fufu basana même mix na kati ya masolo ya biso mais na nzela ya Belgique omoni biso bete ndonzi ntende direction so to ça ba donner tout wana mais pour le bayo ka team ko hiérarchie ko kaza ordre est-ce que mbuta na nyoso tu wana na nyoso tu oyo est-ce que boko vanda te atanki na nyoso tu oyo boko vanda te atanke BDM atake bato ya BDM boko vanda te bo vanda bisika moko bo solo yango ndenge yo mo uti ko loba les linges sales se lave en famille bo vandi bo solo li bino nyonso botali o juste mabe ezali wapi to bongisa lolenge nini ekosalama te ya je vais dire ceci biso bakongo tozana biso na problème te bakongo nyonso basi bacomprendre baza sima fumu mbuta sita et puis nazolo bano vérité bato bazolinga kosala kiteki wana oyo wana ozomona baza na Belgique baza na bango soki 3 soki 4 eza na bango bandeko mosusu baza na kati ya siko Belgique balimbisa ngai omoni bakoyi na bango na kati ya mbe bapoka na mwa groupe moko boye bazolinga koyoka te baje bazosala biso tosala badonné na bango déjà biso BDM ndongozi ntende direction souhaite otoza na service secret likambo nalandaki oui nalandaki video ya mbuta Pedro asalaki alobi ete ne mona nsemi aza na posa ya aide lisungi asengi soki 35 000 oyo soki na bosani te 35 000 eza likambo eza boni bon je vais dire ceci yaya umwante miswa asali organisation omoni ba makambo na vambuta sita yawa nenge zalaki osoki ba vuvu osoki vuvu atikai mutu nini na simawa ya na website yo one epoque on ezaki bazo bengo epoque ya crise umwante mi tangu amoni pena ke no kuna na mboka BDM pena isa na possibilité te moya ko respirer zate umwante mi asali consultation ya ba chef ya BDM onyo so bazali kuna exasa nde a représenter bango kosi ya kento tozana ye na Belgique donc ezali na tina ya tango kosi ya kento yawa il faut du sérieux ya même kama mbongo to ba muta Pedro lobi makambo wana ya mbongo muta sita muta ko informer bien que ye a s'occuper na mbongo te muta sita muta pesa ba directive ke bon omoni sito tozana ngwa tozana mbongo il faut makambo na clair nyoso to wana ezali ka likolo il faut muta sita muta pesa ba information na po na minute muta sita azo charger ba représentant BDM dans chaque coin dans chaque pays
donc c'est-à-dire na ninga fédération mutasita mtapesa ba directive ki ndenge makama mbongo eza boye tala tutanga mais c'est makama tiko oboko soko ko lo sur ba media nini media o ko lo makama pe ba mbongo wana puto ba ngisa ya solo isa ba media ba Congo na media ya BDM ezali radio Congo dieto na epai na yo oni ndeto ko yo club information wana soki boyoki information mo ebimi na radio Congo dieto bozo en considération bampangi na biso ya BDM bozo en considération so moni makama mo ebimi pa ya randu makese bozo ngo au sérieux eza makama na biso eza très informé na temi soko boyoki makama ebimi soki ba nani o soki ba ligne so ba bobo eza ya biso te bazo ba mino vérité po ezali source officielle oni to ça la des médias ba media wana siko so yo pope information makamba ba Congo mutasita eza bien étude pa mutasita nenga na leki na media bo mutasita zo courant ke na ko na media azo courant tant mutasita zo courant donc ko shambara la pe ayebi déjà que non mais nani information zo pesa makona na ipa ya la no makesi on to le mbola ngani te biso ba compte ça sur le temps là parce que na minute to za consacrer to no libérer mboka siko na temps oyo yaya yo ni siko to fala to solo na nani ba Congo aussi ba comprendre déjà réalité ba Congo surtout ba comme na souci ba ko na téléphone mon antenne donc tout le monde doit rétablir biso to quand les portes tout tiki banda c'est clair mutasita yé pour le ordre pour ce qu'on mutasita notre ordre quelque part on va pas sur la les votes sont pour ngani alors moi le préfet de discipline donc on va discussion ngai si ça ya talé bango ya classer au dehors ba okende ya moi je suis le préfet de discipline donc c'est-à-dire les abongo omoni les abongo vraiment ya na émission ezali ndenge wana soki makama mpongo wana mutasita mtakopesa biso ba directive embongo wana eza boza o wana bulezo yoka na soki place nini te eza balaye mutasita kwa makambo wana to mutasita lobi yango te tozona considération te voilà réponse ngana pesa pour makambo wana lobi matondo mingi mbuta mavinga vraiment na moni tokobi na suka ya masolo na biso maloba suka bon elo na ina loba pona ko clôturer vraiment biso ba Congo to comprendre que tango ese koki pona to réaliser ba prophétie ya mfumu kimbangu mfumu temi atindeli biso doublir na ye a ona kata diaspora pona a rassembler biso atali sepson zela papa nini o biso to kolanda pona to kende ti na libération ya mboka na biso donc nazo ko betana na alerte oui na yebiki na kata BDM to sala bandingo na biso pe ya bikolo différent mais nazo betana na alerte pa ya ba Congo parce que ba Congo ba majorité na kata ya BDM donc saisissez l'occasion bampangizame oyo za su momate o ya oyela abatu bamvolangani te muto nyoso yo yebi oyo azalaka ndeo na biso soki yasu na courage te ya ko renoncer ya babuzo bazo sala to sa su na tango na te o ya ko supplier banini donc ya ka kokota na train yo mutu oza na posa kokota na train fu mwana ntemi alors modo de on a matériel wana donc ninga so benga commander de bord azali déjà a na diaspora so benga ekosi ya kento mutasita soni zeno biso tozali ona ka pona ko appuyer pona ko sunga ye na mo ba état de besoin mchoisa nango donc tozali wana pona ko tia maboko et train on ekende e ko matina direction ngana zolo bana bino oyo nazali porte parole ya BDM Swede donc j'en ai porte-parole il y a directeur du bureau politique mutasita soni zeno peut-être pour na bandeko bazali munza ya mfimba ko baza na posa ya basa adhérer na BDM na kopesa numéro ya téléphone ya BDM direction Swede pour biso peut-être ko sunga yo peut-être pour na ba démarche nini yo ko kuma membre ya BDM place yo zali partout munza ya mfimba na kopesa ba numéro ya téléphone po ya biso ya fédération na biso Swede po mikoleleki na pesa ki ya directeur du bureau politique mais lelo nazali kopesa ya fédération Swede ba nyoso baza na mituna otuna ba nyoso peut-être baza na mo ba difficulté pour na ko contact na ba membre ya BDM na kopesa numéro ya liboso donc possibilité à liboso pour la région de Bisso BDM Swede Izali 0046 76 donc na français il y a pas français donc français ba belge 76 15 84 38 3 wana numéro ya liboso na bandeli yango lisusu 00 46 76 ou bien 76 15 84 38 3 wana premier numéro oyoyo soki omeki pona ko rejoindre BDM direction Swede numéro ya possibilité mi balé ezali 0046 73 ou bien 73 47 75 ou bien 75 61 6 na bandeli sur numéro mi balé
0046 73 47 75 61 6. Matondo na kansi vraiment na tondo botondi na PCP bayenge na bambuta na biso munza ya mbimba bambuta na biso États-Unis bambuta kiatoko sunda bambuta duki na PCP bayenge na bandeko na biso baza na France kuna na bambuta masamba baya maimona baya nengwa bambuta Kinchala na PCP bayenge na bambuta na biso baza kuna na Allemagne bambuta bobele bobala bambuta nyoso baza kusana radio Congo to basali nyoso po nguta sita kosi ya kento ale kapena na ko banza message bayenge pena yoya ya nali bota mobimba kuna pa ozali na Hollande na bandeko nyoso tu baza pena Hollande bayenge na directeur du bureau politique siko ozali kosi ya kento na bandeko nyoso po baza na Belgique bayenge na bango bayenge na bambuta na so nyoso munza ya mbimba peti kuna na pombo pena mbanza na madimba manti matondo ezalaki ngawa bino muta mavinga et porte-parole de BDM Suède et porte-parole du directeur du bureau politique na kansi na soki wana losalamu yengi matondo mingi vraiment tomonani mbala ya sima na sepeli mingi na ndenge osili koyambanga mokona lelo vraiment mbuta mavinga tomonani mbala ya sima. Au revoir. Bandeko matondo mingi oyo bouti kolanda ezalaki bongo mbuta na biso mavinga avandi na mboka na Suède azali moko ya ba representant ya BDM oyo tobengi Bundu dia Mayala. Vraiment bandeko na ngai ayaki pona kobeta sete na oyo etali actualité ya Congo. Actualité ya Congo na biso bino nyonso bosili kolanda ye na masa oyo ya alobi on surtout ye alobi eza kotala kaka ye moko nga na tuni mituna ye ayanoli mituna na ngai esengelaki na tuna yango po mbuta na biso ayanola vraiment na suki wana pona mokona lelo bandeko tomonani mbala ya sima bote na mombele black wala liko ndanga bisika azali tomonani bongo mbala ya sima na bemission mosusu ekoya matondo. Au revoir.